dina ndenge na yo mwane balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokota na biso tolata voya nsima mboka tala ayesa dina ndenge na yo mwane eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso. Tozali na boutique oyo bazoteka baduver, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Approchez, toza na ndeko na biso akufaki tozangi moya kokunda ye bapele ezaki ebele. Alors mama asalaka biloko na sans s'informer auparavant te. Et bah problème eza ndenge nini. Comme j'avais dit l'autre fois à la maison, quand vous allez à l'hôpital, les médecins ne vous donnent pas les médicaments avant de demander c'est quoi les problèmes. Donc il fallait tout y un problème mais à niveau nini ceux qui t'ont intervenir ndengeni. Alors la famille sur place nous avait dit, la famille ça veut dire maman ya Diane, papa Leki Azalaki, bandeko nae Abbas Bazalaki, papa Masumu Azalaki te, maman Top Azalaki na Omari na bandeko mosusu. Ba yebisaki biso ke ti ata mercredi le temps to lukali songi.
na yebisaki bino ke ngai mpe na kopromettre bino eloko te fo nazonga epai ya mama napesa ye rapport ye nde akoyebisa ngai ndenge nini akoki kointervenir mpo ndeko na biso abelaki avant kufa asungaki ye déjà na hôpital ndenge nini akosala mpo baobsèque na ye eleka okutana ta awa na bureau na biso comme ça topesa bino réponse na ye. Réponse na ye ezali boye apesi enveloppe ya mbongo oyo mpona koparticipe na kokundama na ye. J'imagine que bozali ndenge boza boye boza comme je peux vous considérer comme le comité organisateur ya matanga, boza basage mikolo bokoki kokanisa ndenge nini ya kosalela mbongo de manière à ce que osilisa nyonso te botikala na nyongo. Bokoki ko réfléchir na sagesse botikala ta na mwa 50 pour na mwa na bofutela ye ata minerval rentrée scolaire eza lobi yango mbongo bino boyebisaki nga boevaluaki na $6,000 sans contenir compte badetail mosusu. Bon mama ye alobi na ngai napesa bino 10,000 eza $10,000 yango oyo nayebi te soki kesie na bino eza nani soki boza deja na ye soki bokoloba na ngai napesa na maboko ya nani mbongo yango topesa papa liki papa mbongo yango oyo eza 2500 donc ça fait $10,000 soki bolingi bokoki kovérifier awa po eza mbongo n'est-ce pas comme ça esunga bino mpona kosala baobsèque ya Diana malamu. Bon, merci maman. Merci à toi. On a l'issue d'aujourd'hui. Merci à biso pour comme ça on peut na maman. Assistance oyo et puis je pas ma casse. Et je crois que nous devons sur la nina na biso artiste et on les kaka malamu. Pour tous avoir se comprendre très bien. Comme ça fait rapport à la famille et la situation. Encore une fois, merci. Donc en dehors ya mbongo toyebi ke na bisika na biso toza ba africain bisika na biso ba matanga tolalaka mikolo ebele déjà bosi bolali mikolo ebele ndenge mpe bozwi bamoyen bokokende lobi kobimisa ebembe te mais bokoluka bovanda nanu bosalaka mwa réunion mpona kobongisa siko programme bien mais pendant ce temps bato bazoya balingi balia balingi bamela yango bon mama na ndenge na ya bon mama akalisaka kaka parce que boyebi ye moto abilanga soki aye na matanga akitaka na mwa pondu na ye yango papio bomoni liboso na ngai eza na biloko ya kolia oyo babongisaki eza libanda wana aopesa bino mpona esika matanga eza 5 sacs ya sucre ya 50 kg, 10 cartons poulet, 10 cartons poisson, 10 cartons ya cotis, 10 cartons ya cuisse de poulet, 10 cartons ya pied de porc, 10 sacs de riz à 25 kg, 10 sacs de farine de maïs à 25 kg, 8 sacs de farine de manioc, na 5 chèvres. Où est la liste na bino? Beaucoup utiliser biso kaka réception pour biso toza bato misala vous signer kaka kuna utiliser réception oyo okende nango ya bino yango pona ko sala rapport na famille. Ngai osigner nga wana utiliser les réceptions. Pour bagisi les sous merci mususu. Na o busali. Vraiment de kaka na misu. Ya kolobela te kwa makasi ya kolobela ka merci. Votre statut a changé, mais votre cœur est resté le même. Mama Waroho, Mama Olive Lembe. Motema motonde nzambe atalaka. Ya yo motema etonda boboto. Olamu na yo eza ya kosamba te.
comprendre na bateau quel que soit sa classe. Osalisi bateau ya bokono olelaka mwana bayeba kolela libanga babwaki na mbuma ya kotela epikolaka jamais nzete na ya mama waro mama waro mama mama waro mama waro. C'est ok. Papa ni biloko yango ndenge tosangi donc oza na babiloko nyonso ndenge papier ozawanie ekomami wana bamasango bamisoni donc mpona kofunga matanga tobalala nzala te nde contribution topesi ya initiative plus ya mama obi mpona matanga ya tiana. En tout cas, merci. Merci encore. La geste sociale, la geste monene. Et là, motuya pe ya monene ndenge nalobaki liboso eza kaka kosenga merci. Eza kaka kosenga merci. Maman continue kaka kozama na merci mpe na bafélicitation na oyo asali mpona biso. Et merci encore à l'initiative plus. Votre statut a changé, mais votre cœur est resté le même. Mama Waroho, Mama Olive Lembe. Motema motonde nzambe atalaka ya yo motema etonda boboto olamu na yo eza ya kosamba te oyebi kopanda na bato quel que soit sa classe. Osalisi bato ya bokono olelaka mwana bayeba kolela libanga babwaki na mbuma ya kotela epikolaka jamais nzete na ya mama waro mama waro mama mama waro okangaka motema tesika pasi ezali ye mama ya moninga mama ya boboto eyo motema na bapesa moto charge ya mbote mama bosembo mama waro réaction na ngai eza vraiment nandimi vraiment que mama yoka abiso et aza vraiment mama abiso parce que tosalaki ba appel tosalaki ba mission tolela qui vraiment pour maman a assisté biso mais totali vraiment et ça lui même pas ta une semaine maman répondre biso pour que Diana aza moko ya bana ya maman aza moko ya bana maman Livlembe oyo aza parmi bateau yo ba assistant na maman so presque maman salaka parce que le temps maman perdre moko ya ye tant to beleli maman to moni maman assister biso donc nzambe alola apambola maman abakisele lisu ya mingi apesa ebo moimulai ngalelo na olobake aza tabita pona biso maman Livlembe aza tabita pona biso donc nzambe alola abakisela e papambola lisukoleka ya maman ya kolobezang ezala lisute ngana lobara nzamba apesa ye longue vie amona bakoko lioko amona tous les 4 générations na ye so ina zongi na bible nzamba azoloba na biso bolamu efutaka bolamu ya mama eganga mabende soki mama banayi koassiste biso ka so tokufi mpona bilobaloba bato ya mokili baodécourage ye pete abotama bolingo akufa bolingo moto découragé et pas zate pour ceux que kozala zala découragé mais la zala déjà découragé kala pour obalobara et kotra nango koto et bima koto achaka ne kate donc nzambe loko atinda ide ya bolingo eza vine yango wana nzamba pambola ye zungisa lisu ya mingi atika ki Diana te tanga yoka Diana zana passe tinda ki ba médecin mais l'homme propose Dieu dispose et c'est pelisa nzamba azwa mwana na ye azuye mama parle bina tanga kolela alela pena bo bazolela yango tosolela na mama merci na assistance na yo mama accenti sana misa moya na kosaka masemi ya kusema
shiwake nisema ya mama angu. Mungu akubariki mama, akupe tena ya mingi, asaidie baba, asaidie batoto, famille muzima, jamaa muzima. Mungu akupe ya mingi mama. Leo hii bata muzika jana na honor yote juu ya participation yako. Mungu akubariki mama angu, asante. Donc zali ngana benga goza anjo nzamba tindi pona biso ba comédien. Parce que à chaque fois nous avons problème, maman atika biso te Alexa Kibo maman nae. Maman assistait Diane depuis le lit de l'hôpital. Et Zakara tende to moni ki ya kokundabu depuis le lit de l'hôpital. Maman assistait Diane. Soyi ba somba kaliwa maman olingaka somba liwa pona mwana na Diane. Mais hélas biso to salignon sur maman salignon sur quoi ko sala mais nzambe volonté nae on n'en fait rien moi ko ki ma volonté nzambe te to pesika gloire raison na ye moko nzambe ta permettre ko zwa mwana ne na sena mo ici ezaki pona ko somba liwa mais maman somba liwa ya Diane Diana zalana biso elongo mais ça il faut qu'on le dise, on se le dise tous en a contraté il faut te mais eza amour au azana ngo yango azo sala ngo kati na biso elle n'est pas obligée. Ezaka biso ba comédie te maman za bana belé azapela makambo belé pa ko sala pas za rapide disponible te pas za trop busy mais ce qui grâce au atali ata mwana moko nde to leli na télévision comédie na matoi po aza maman ni ko yeba makambo nyonso o ezole kapona bana po akope ko lobane pe etali ngai te mais tellement zana motema wana ya bo maman soko zana bolamu ezaka to motema wana okokate atolobi ate natala na ngai boete mais okotala kaka boye parce que pour la ni eza motema o nzambe apesa yoza nango. Donc c'est un don que Dieu a donné à maman, il y a générosité wana. Donc ça s'achète pas. Ben injecta on peut montouté et c'est loko ya botami kat nango. Donc à moyen et longwa kati na ye ezati. Question moi zana tuna yo parce que ton boleka ki na AON aux allez chaîne na biso batay ba comment la commentaire babi comment bino boko lobake ba ya kata lobake maman Olive toi tu as $1000 ata 500 mais bino bolobi bozana le côté babé quelque part boza vraiment très mal organisé. C'est notre maman. Toza to jouer n'orgueil pas maman pour ani. Wana za maman na biso. Toko ya n'orgueil te. Ki maman toza mwanda mo. Wana za maman na biso. Tanga zwara biso bana yé a comment na pona biso. C'est notre maman et pas maman na biso tozalaka vraiment ouverte pas à maman parce qu'il y a l'accès à sa maman. Ce que zaki maman ya ko defa tonga toza réservé mais c'est notre maman. De l'accès que bana so bazana ndaku na bango bazalaka à l'aise. Donc c'est notre maman yango tozalaka ouverte pas à maman. Culture na biso. Donc azana biso kaka. Donc azotala tiens matanga nanga tiens ba secourir quand même tout ça po bat ba ko la bat ba uti bamboka ba ya bat pe kisasa ba ko tika bandako na bango pona ko lala ka o izwami wana eko aider po nekana tulo ba izala teke mutu bana ba keneki soki 10 jours matanga tango zongi ya kondi pourquoi ba conditions ezala ki bien te mais avec ça je crois que c'est une très bonne chose, ça, action humanitaire, tous ont encouragé Ango et que ils ont contribué pour que Matanga et Soukapi. C'est pas un axe mon livre sali. Mais bon, comment? Ce qui mutoa salio aide yo ko pona yo pesa aide te yo pesa yo aide net na likama boye mais aide zalaka toujours la bienvenue pour contribuer na réussite ya Matanga.